Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre um rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Moi, c'est M. Francis Ngambieli. Nabotami na famille Ngambieli. Papa nanga kombo na ye Ngambieli Jacob. Maman nanga kombo na ye Motino Paulina. Alors, naza muteke. Eterniza a vontade de Deus, um sonho tão distante. Deus hoje realizou. Nabotami na famille à 10 personnes. 5 filles, 5 garçons. Ngana le dernier. Mbote na ba grand frère na nga nyonso, na ba grande sœur na nga nyonso. Comparar ao lindo sorriso que Deus me deu. Prometo te amar, na alegria ou na dor. Kombo na nga eza Véronique Akweno. Nabotami na famille à 5 personnes, 4 garçons, fille unique. Naza mwana ya papa Kweni Remy, pe ya mama Rosa Matondo. Que você vá, sempre vou te amar. Não importa o lugar. Bon, natomba na vie ya Véro ndenge mobali kaka atombaka soki mwasi aleki liboso na ye, soki ezalaki étoile oyo Nzambe asalaki choix ke éclairé na vie na yo, okoka koresiste yango te. Yango wana nakutana na ye, nasolola na ye. Prometo te amar, na alegria ou na dor, te levar. Bon, na Monsieur Francisco ezalaki tozalaki ba voisins, tozalaki cohabiter même avenue. Bon, il azalaki na début na ebandeli biso ezalaki na mwa kati. Il y a des fois on a bandé kosala so na ke musala au mona pesinga bon dia, bonne tarde, bonne noite, ndesika relation na biso bandaki, donc c'est ça. Não importa o lugar, hoje no altar eterniza a vontade. Bon, passage oyo ezala oyo marquanga ezala nini? Na banda ko aborder na banda ko pesanga espace te. Un certain jour na uta voyage na ye na kotinda kuta na obima na kuta na ye na meko solliciter sous comme d'habitude, mais abanda pesanga vraiment pas espace. Mais c'est ça va joie na sombela au crédit pour na jour aux anatan au benganga. O ça va pour na jour na sombele crédit na prêcher numéro na sima ya carte. Et puis dans quelques minutes, ça allait pas ingratité à Benginga. Place na profiter pena ko comme agressive na agression te ya autant sur ko bundisa non. Après ça inga force ya ko agresser na forme moko amoureuse quoi.
Ok, yango wana nde epesai nga passage tokutana na ye ti lelo. Francisco Ngambiele, assim? Sim. Okay. E Verônica Matondo Queno. Aqueno. Muito bem. Então, testemunha do ato, os senhores Nsimba Pedro Buto, solteiro, presente em Luanda. Otávia Lourenço Liombo, solteira, presidente em Luanda. Para dizer que para formar o presente processo, os senhores Francisco e Verônica juntaram as cópias dos bilhetes, os assentos de nascimento, os atestados de residência e, por fim, as cópias das testemunhas que já citei, senhora Simba e a senhora Otávia. No dia que aqui estiveram, havia emitido a vontade de casar no dia de hoje, neste local, e o regime econômico que os senhores optaram para orientar a vossa vida como casado é o regime de comunhão de bens adquiridos nos termos do artigo 51 do Código da Família. O que quer dizer que, de hoje em diante, toda a riqueza que os senhores vão adquirindo ao longo da vida como casado é os salários, os negócios, as mixas, o senhor Francisco pertence à senhora Verônica. Amém. Senhora Verônica, de bom modo, as mulheres nunca têm para dar, né? Ninguém pode trabalhar muito. Meu amor, o levarei aonde for, esperarei e viveremos Também os senhores foram advertidos sobre os impedimentos matrimoniais constantes dos artigos 24 a 26 e os senhores haviam dito que estão livres de quaisquer impedimentos e, portanto, estão em condições de casar. Nós também, como instituição, não vimos nada que obsta ao vosso casamento, ou a menos que está aqui presente alguém que conhece um fato que impeça o casamento dos senhores Francisco e Verônica, que nos diga o cálice para sempre. Senhora Verônica Matondo Bueno, é da sua livre vontade casar com Francisco no ambiente. Sim. É da minha vontade. É da minha vontade casar com Francisco Gamião. Então, aliança. Eu sei que não é passageiro, meu amor. O levarei aonde for, esperarei e viveremos juntos. Eu sei que não é passageiro, meu amor. O levarei Meu esposo, quero te amar hoje, amanhã e para sempre. Pois que tudo deixa de existir, meu amor por você nunca desaparecerá. Amém! Quero ser feliz, quero lutando pela sua felicidade. Quero ser o melhor sorriso. Eu amo muito você.
motema na ngai etondi na bolingo mobali alandanga na nkunda naleli También Jacob, solteiro na Luiz Dama, vive na Benfica, e Devotinho Aulina, solteira na Luiz Dama, vive na Verônica Matrono, Bueno, solteira na Luiz Dama, vive na Luiz, filha de João Bueno, solteiro já falecido na Luiz Dama, e Devota Matrono, homem solteira na Luiz Dama, vive na Casamento Civil, Comunhão de Bens, Ministério 1951, Código da Família, a 90 do seu apelido, Gabriel do Marido. Hoje em diante, vamos lá, Verônica Matrono Bueno Gambia. São testemunhas de Simba Pedro Porto, e Otávia Lourenço, estamos aqui, tem algum erro? Donne-moi une seule raison, ekotinanga natika Yesu. Libala naza nango, ebyango bien eza pona Yesu. Nyonso naza lelo, oyebyango bien eza pona Yesu. Yango nakotingama Yesu, nakotingama ye, kopekisa te mpona kondima te. Motema na ngai etondi na bolingo mobali alandanga na nkunda naleli. Mobimba na ngai presente babilimbo bolamu Yesu amemi naleli. Kimia akoma moninga na ngai ata misolo ezomonana te. Na Congo nazelaki na assiste na lapidation nzoka akitement. Jésus m'a surpris. Seigneur, on a dans les quartiers, faire la reine, que Dieu vous avec nous, et je dis, Lorsque j'ai prié, tu m'as exaucé. Lorsque j'ai demandé, tu m'as donné. Et maintenant, c'est à moi de te chanter. Bon, ekaliaki ke c'était jour nazalaki kobima. Yepazo et considère qu'il peut vendre kobima. Bon, abenginga. Tant abenginga wana, aisinga ofinga eloko moko, babeng eza saldo. Donc j'avais pas hésité donc na kendeki. On a vu ça douana après na simalangwa ko pesa un numéro na ye na contacta qui est par après à bisinga to bima to kene na restaurant to li alors na boya kapenza na boya kana epsa ke na lingi ba relation wana te. Alors il y a daika ko insister ata to zala ba chérie te mais to zala ka ba ami koza na posa conseil okoya kolukanga tout kompenga pe na koza na posa conseil na koya koluka yo bon to tika la komba ami. Yesu naye epai na yo nainga moko te. Motona memi epai na yo moteme lingi ye. Nayebi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Bon, mobile nyonso avant à aborder moi si katsa mukelobela na no mutu te tambo kutana na ye. Mais
morphologie nae esepelisa ngai yango peut-être pe eza eloko etindeke na approcher quoi ndoto losambo efuti pe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yo wana abandi kobenga donc nazalaki penza dur penza epana ye natikala kopesa ye réponse à malamu te. Il y a des façons à bengi na téléphone tous les jours azalaki kobenga donc nakoloba na journée moko ve appel ezalaki mokie malgré tout réponse insolente donc malgré tout wana ye azalaki kokipe yango te azalaki toujours koinsister kobenga donc ezalaki bon azo continuer de ma part naye komona ke nakomi kosala eloko moko neti comme un péché mutu moko azolinga ngai alors nga nazolinga ye te alors tant ekomaki prêt na accepter demande na ye nayaki kotuna ye sera ke olingi nga mpona baaventure to mpo omema nga na objectif na suka alors réponse ezali ke nalingi yo mpona aventure te na kobala yo alors ndenge toyebi bahistoire epasaka na Luanda ke bagarçon à Luanda baza baaventurier ke bagarçon à Luanda soki bakutani na basi eza kaka abimi na ye asamize na yo atiki yo alors j'avais vraiment peur ya kopesa ye motema na nga azalaki koinsister mais grâce à Nzambe koyeba mpe Nzambe eza eloko moko monene ekomaki nakomai na suka namoni ke nga moko naokoka lisusu te malgré tout baeffort na ye kobenga banini alors nayebisaki Nzambe nga bi Nzambe si réellement ke eza mobali otindeli nga ke oyo ya kobala nga pesa nga bolingo nakoka kolinga ye alors ezalaki vraiment difficile ezwaki mpenza temps nakoloba ta ba 7 mois 8 mois azalaki toujours nsima na nga azalaki toujours persévérant ya kobenga nga malgré bainsulte ye azalaki ka nsima na nga par rapport comme je me souviens aye kobenga ngai nayaki korépondre ebe na téléphone alors azatondisama na esengo mingi alobi en tout cas merci na ndenge orépondre nga malamu nasepeli makasi ye par après nde esika bolingo na biso yaki kobanda nazwaki mpenza temps ya koobserve ye pendant 8 mois nde jour moko nga moko nde nabengaka par téléphone nayebisi ke na posa tokutana tosolola alors nde tokutanaki tosololaki tozwaki makambo na biso totie na mesa ntina ndenge toevolue moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye ya kobokola na ye bana ye oyo moto ya baprincipe ye oyo motema elingi azawapi ye oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye oyo merci Jésus bon auparavant mpona soki mobali apusani pa mwasi eyebanaka te nalingi mpona aventure ou bien nalingi mpona diserie wana eyebanaka te fitiri nde mutu elobelaka mutu ke non nazwa fille oyo mpona diserie mais auparavant nazali na pensée moko te envers ye quoi. Éphésiens chapitre 5, verset 28. Oya lingi mwasi nete, seka milingi pete.
Yesu nanga kausi baputa motema ye soki oyo kilo yembo esengo libala Yesu nanga kausi baputa motema ye soki oyo kilo yembo esengo libala Yesu nzoka yokaki kolela ya mama oyo soki omonya zobina tika abina Yesu nanga kausi baputa motema ye soki oyo kilo yembo esengo libala tangwa kolela eleki Donc eloko atiraki ngai premièrement eza mpona comportement na ye premièrement aza mutu moko alingi aza logique premièrement deuxièmement troisièmement nakoloba aza mwana mobali moko donc amarke ngai ebele na vie na parcours ya vie na nga donc amarke naoyeba te nakobanda kolobela ngo ndenge nini nakobanda komanifeste joie na nga ndenge nini aza mpe na comportement moko très compliqué donc soki oyebi Francis te donc c'est difficile donc nga nazwa temps ya koyeba ye ya koobserve ye donc c'est ça. Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou, uma ótica perfeita de perfeita de amor, uma ponte sobre o rio de dor. Você ia tempestade do bem, trazendo chuva, meu desejo vem fazendo alguém. Amada simplesmente pelo que é, ontem namorada, noiva, agora sua mulher. A Verônica ou a irmã dela? Okay. Queremos saber se é mesmo a Verônica que amaste ou a irmã dela? É a mesma linda. É isso. Muito obrigado por esse momento de declaração de votos. Na base desses anéis que representam o amor e fidelidade de cada um. Abençoa, Senhor Deus, esses anéis, obra do homem, ao serem colocados nos seus dedos a melar, que possam representar o seu amor e que possam viver fiéis um ao outro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus poderoso, obrigado pela perfeição da tua vida que você considerou como. Você me deu uma linda mulher.
E por isso que eu considero a Verônica como minha esposa verdadeira. Eu te considero linda mulher, linda rosa. Coloco esse amém. Como símbolo do meu amor. Como símbolo do meu amor. E eu prometo. Bom momento. Eu te prometo. Eu te prometo. Te amarei. Te amarei. E te serei fiel. Até que Cristo venha nos buscar. Até que Cristo venha. Amém. Isso, muito obrigado. Avec cette bague, je t'épouse. Tout ce que je possède, je partage avec toi. Avant tout, je vais te dire merci de me voir. Merci d'être gentil, authentique et attentionné. Je n'aurais pas pu imaginer un meilleur ami, compagnon et partenaire. Merci Dieu je remercie Dieu de m'avoir donné un homme aussi inverti qui dépasse largement tout ce que je pouvais imaginer qu'il soit arrivé. L'amour est incroyable. Ça arrive au moment qu'on n'y s'attend pas. Je me rappelle constamment que c'est Dieu qui a le contrôle et qu'il faut que j'oublie mes pères et que je place mes craintes entre ses mains. Je te remercie pour ça. À certains moments, je ne me sentais pas considérée à ma juste valeur. Mais maintenant, je sais que comme Adam, Dieu a voulu sauf que autre soit inconscient, alors qu'il m'a modélé pour que je devienne la femme destinée à t'aimer. Même si mon père Koueni n'est pas là physiquement avec nous, tu es. Quand j'ai pris à Dieu, je n'aurais pas pu te revoir comme ça. Oh, madame, tu as gagné. Dans tes moments de faiblesse, je prierai pour que tu sois forte. Je t'honorerai à tous les moments de notre mariage. Je te respecterai. Je veillerai sur ton cœur avec intégrité et amour. Et je me tiendrai à tes côtés. Je serai honnête. Je serai douce et compréhensible, avec patience et grâce. Et je m'assurerai que Dieu soit au contrôle de notre mariage. J'avancerai dans l'amour et je laisserai cet amour guider chacun de mes pas. Tu es dans mon esprit maintenant et pour toujours. Tu es la chanson la plus douce que celle que mes oreilles peuvent entendre. Je ne peux pas imaginer quoi que ce soit m'empêcherait de t'aimer. Je t'aime mon amour, Francis Kongambi. ebandeli moninga nzambe asalaki lola aikosala mokili asali mbisi na mai aikosala nzete asala damu na eva mama na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo mpe tosala semeki na yo perdi nozala gentil kisi alibala e naza être humain moto so asepeli peut-être na fruit moko boye aluka approcher fruit yango jusqu'à ce que agoûter fruit yango soki agoûter fruit yango ase sentir que fruit yango eza pena agréable oui à continuer yoko banda kokonda na basusi komisombeli liwa na bombo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yoko banda kuyamba makambo
Yamaka mikanda na boîte aux lettres Yokoko mai. Moi naza sûr parce que nazwaki moto moko na engagaki na makambo nanga o aza Nzambe premièrement pour na biso ba chrétien nalingaki ko pesa nalingaki ko sala likambo nga moko te nazwaki Nzambe na sosiaki na problème oyo na bisaki Nzambe soko aza mobali ya vie nanga Nzambe pesa nga bolingo na linga ye alors bolingo o Nzamba pesa awa chakati nanga pona linga ye namona ke aza mobalo to dotiliwa na mona muto na ko remplacer na été donc na ko kapete dans un penza idéal pour abala mondele na poto ngana zelaka ye oyo nazwi lelo yo nabimi na miso aleta nabimi na miso ya Nzambe ya mama ngai nalingaka ye tokovanda na ye kinosuka ye. Ah chérie, viens danser tokovanda ye. Car les oiseaux chanteront la douce mélodie et les anges. En vrai dire, façon d'être nanga ezala un peu bizarre. Comment? Apparence nanga ezala un peu vraiment très bizarre. Au monde nanga boye, tant sous apparence nanga lobelo beaucoup de choses qui n'a très sérieux. Mais tant que aux années, autant sur mon apparence, au monde la réalité en côté. Tant que tout est naïf, abandonné au monde la réalité en côté. Mais et pour ça l'appelle l'une des choses qui a occupé qu'on annulé naïf non, na moni aux sérieuxité. Mais on a abandonné ce que au monde intérieur naïf. Ils ont la capacité de convaincre façon nanga ya ozala bizarre devant eux quoi. Yangwana. Francis vraiment on a vu alinga mingi biloko ya ko tumba quoi. Biloko za ki ya ba sauce ba nini vraiment alinga ngoti. Nako bana premièrement nako ba pona rolata na ye. Donc loko ba bengi neti veste pena Francis. On a vraiment fait dans occasion moko keza vraiment spécial. Donc nga pena sepela na ila te na ye ndenga la telaka. Moi, je préfère beaucoup bleu. Et Véro, couleur, on a préféré car Nazan a pena capté tout mais couleur on a mon souvent dans la nango trop dans la couleur blanche. La chair de ma chair. La chair de ma chair, dans mon cœur, je t'aime chérie. Pour le meilleur et pour le pire, je m'engage à t'aimer pour la vie, de rester fidèle. Couleur sur la timide bon sakaye premièrement ils a bleu na sepela mix sur la couleur bleu donc na sepela makasi deuxièmement ils a couleur blanc donc sur la penza tenu wana au pembe donc et bomanga makasi
ebimisa yesu kitoko makasi. Bon, elo e marquanga plus eza capacité nae, capacité intérieure nae. C'est tout. Na prometté que aozala ponanga pour di bon. Elo o na koka kokabela mutute yango nande na offrir yango. Façon d'être nae et ça là qui n'a à l'aise c'est na auprès de et nae quoi là c'est sentir à l'aise il n'a un homme plaisiré du monde et raison pour laquelle au monde n'a permettre de toi na place où il y a une placement historique pour nanga la placement où on a bimisé là tant sous ba parole monsieur et affaibli la motema na quoi place toza qui oute notaka voyage na ye bon aibisanga pe place to kete aibisanga bonga manto bi donc na sakandaki na ngote ameminga yawa ameminga yi ndeka mbani sosala ka surprise na mwaso ya lingi alobelenga maloba moko ya malamu oyo ekompleka motema na ngai onazala na eti na moya lelo. Donc eloko na compromettre na Francisco Ngandieli. Donc premièrement bolingo ezala kati na biso. Soki bolingo ezali do makambo emarchaka. Deuxièmement nzambe kati na bolingo na biso. Donc soki to associer nzambe te o nyonso tokosala ekozala impossible. Mais soki to associer nzambe ona kati ya makambo na biso tomona ke makambo na biso eokende liboso. Et troisièmement eloko eza très important na bolingo eza dialogue. Donc chaque fois soki dialogue ezali donc omona ke makambo nyonso ekokourir bien. Donc c'est ça, bolingo, fidélité, confiance, dès le qu'on a posé na kati ya bolingo. Alors elonga na ko promettre yo naza na kozala fidèle, na kozala femme moko soumise, na kozala femme moko o ko respecter yo. Je suis là pour tout, pour na ko satisfaire na ba besoin na yo. O nyonso ozana posa na ngo yeba ke eza na mutu moko aza prête ya ko satisfaire yo. Donc je t'aime mon amour, oyebi ngo bien la lingaka o mingi. C'est ça. Déclaration d'amour Francis, donc yo moko yebi, ozana kati ya mutema na ngai. Donc na benga comme oleki mibali nyonso na monde mobimba. Donc oza suka pona ngai, oza ebandeli pe suka pona ngai, nzamba mema biso na lingio mingi na kolingaka yo vina nga mobimba ko banda lelo ti suka ya mokili. Aza la seule fille oyo ngai na pesi ye eloko o na pesa na mutu te. Ye akomi na capacité ya kozwa ngo na maboko na ye. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. They go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Let
Pouvoir Chesco. Merci maman. Commandant Chesco. Wow. Motema nanga etondi na mbolingwa mobali alandanga na nkunda na leli mobimba nanga presente babilembwa bolamu Yesu amemi na leli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Kongo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema. Libala nazanango ebiango bien eza pona Yesu nyonso nazalelo oyebiango bien eza pona Yesu yango nakotingama Yesu nakotingama ye kopekisa te mpona kondima te motema nanga etondi na molingwa mobali alandanga na nkunda na leli mobimba nanga presente babilembo bolamu Yesu amemi na leli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Kongo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai alongolisoni.
Kata tuta.
pe ba angeli na biso ya mikolo bana poki ya mikolo bazokusana.
Viens danser avec moi pour le meilleur et le pire, tout au Grâce à l'invité à Bissou Kitoko, grâce à la mariée à Bissou Kitoko, nous avons applaudi, nous avons discuté, nous avons applaudi, nous avons discuté. Vive les mariés! Merci beaucoup, merci. Nayaki kotika mwasi ya libala ngayoyo naye ngayoyo naye naye kotika mwasi ya libala ngayoyo naye ngayoyo naye
ye kotika mwasi ya libala ye ngai oyo na ye ngai oyo na ye na ye kotika mwasi ya libala ye ngai oyo na ye ngai oyo na ye na ye kotika mwasi ya libala ye ngai oyo na ye ngai oyo na ye na ye kotika mwasi ya libala ye ngai oyo na ye ngai oyo na ye o azangaki nzungwe o azangaki liboka ngai oyo na ye ngai oyo na ye o azangi dine o azangi sanye ngai oyo na ye ngai oyo na ye ngai na ye na liboka ya pilipili ngai oyo na ye ngai oyo na ye o na ye na liboka ya pondu o na ye na liboka ya pondu ngai oyo na ye ngai oyo na ye o na ye na liboka ya pondu ngai oyo na ye ngai oyo na ye o azangaki fufu o tabana ye na ye na ntaba ye na ye na ntaba ye o azangaki biloko ya kolia ye na ye na ntaba 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 ye o azangaki biloko ya kolia na ye na ntaba ye na ye na ntaba ye o azangaki fufu na ye na fufu na ye na fufu amene ainsi mesmo que deve se fazer. Allez, c'est quoi? Amen. Amen. Yang bila boyang bibi so donc bo banda ya Richard abande ko yo banda ngana ko tinda skopana na ngabo ko ba plonge ndenge tradition awa Esme asa kama kwayate Esme Boto bondeli nano afa to sala nano makamu to servire na ndabo yanga ni foto jwana to bondela amene nene ngezalaka Zamba lola to kupusi na to mpe mukomara mu kisibiso tekutala ndiko na biso ala lista vente na yo bizuru ba sisi ko meti pesa mediso soko akenda ko pesa mediso mu santo zara ko katonesika makila na Yesu ndozobeli na nesika lokola sécurité na biso lokola protection ezala tapis rouge ba kende pona ba nyonso ba ikatna katonesika to bondeli bo moto lobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Uma linda salva de palmas para Jesus. Vima ver. Salon, na necessite zanano, to zanano na chantier nano. Ça va te faire plaisir. Ah, deux chambres. Toilette, vous avez pour la deux chambres. Voilà, chambre. Isso mesmo. Voilà, on va couloir. Voilà, on va couloir et on Ah, ezali nini mutuka pe kokiko kota kuna. Soki toye tomekisi kuna ya bapaya ya biso. Pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Je suis très fière de moi-même encore, maman de maman. Ya mama de mama. Me sinto tão amada, isso faz bem. Zamba lola papa, to remercie le sous na mbonga oyo tout autour ya table oyo za ko réunir biso lokola famille Seigneur mon Dieu mon roi. Na ye na biloko oyo liboso na yo.
na sanctifiant par ta parole et par ton sang. Na zongi sango na jardin d'Eden, esika kelama ki papa na bikama mokonzi. Tikete biloko oyo nkolo na bikama batu balambi pambola bango. Oye esika misule uti zongisa mingi na koleka papa. Kanisa ba orphelin ba veuve, kanisa ba prisonnier papa. Zamba lola tikete nkolo na bikama papa o se souvenir na ndako oyo na libota oyo yambi biso kaka na kiti te yambi biso kana mai na komela te me yambi biso pe na biloko na kolia zongisa mingi na koleka pour ta gloire. To komisio yawe tonetolo papa tikete batono so bakolia biloko oyo ya solo et produit santé kitoko tati na via moko na moko akolia akoya kosimba na table oyo na kombo nesse Cristo bondele botolobi amen. Coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor. Uma ponte sobre um rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou. Um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. E no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém amada simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora sua mulher. Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor. Uma ponte sobre